bino batata ya mabanzi batomotema mabe botika Antoinette na kimia botika ko salir batu o bana baza kotanga ba science était ba non tomoni combien ya bana bazawana directeur ya école landi ete ndenga kokoloba tolandi ah mais siko biso solandi directeur ya école ndenga za ko zonk ses réponses. Je dénonce ces comportements eza malamu te hein yo ozali molakisi oza éducateur okozala na kati ya sala classe opesi importance ya besoin oza nango na matériel ko utiliser mais ndenge ya koloba comme si vraiment ozoko inculquer mentalité moko ya haine ya kanda na niveau ya bana. Je n'ai pas apprécié que la vidéo oyo non, au contraire en tant qu'enseignant okukai koloba na bana ke non awa toza na matériel te nous avons connu un problème bakoya ko bongisela biso ba bâtiment ko moderniser biso tozo senga na bakonzi na biso ba trouver biso solution rapide pour que tozwa ba loko ya kotia lisu matériel na biso mais tango yo molakisi ozokende koloba ke non nana bukaki bino ba laboratoire eza mama kipulu oza ko inculquer nini. Moi je crois que ce comportement ezali une infraction peut-être élection yango na média na cadre numérique c'est une infraction. Ce que vous pouvez utiliser système moko boya ko dénigrer tout ça vous êtes poursuivable. Beaucoup zoyété Antoinette Kombo na ezali confiance ya chef de l'État ya mibale ezali confiance ya Jean-Michel Sama-Lukonde avant obundisa Antoinette kende ko bundisa Jean-Michel Sama-Lukonde obundisi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo après ndo kozwa Antoinette mais so bundisi batu mibale wana te bokozwa Antoinette Kipulu te azali ya Nzambe. Est-ce que lelo Antoinette Kipulu soki lelo basali ekolo wana ya métier batongi ya ye nini na kati soki lelo alongwe na gouvernement akokende na mabele wana eza lupango na ye eza continuité ya l'État akosunga toujours l'État ye pa koleka mususu akoya wana mais tiko ndenge batu bakosala makambo on dirait mama wana mama Antoinette akomisi lupango wana ya yiti mombele lokola ya ye on dirait azosala misala ya banoko na ye ya bakoko na ye non mais depuis ayebite classe ko banda siko classe bana batanga libanda boy malamu bon les problèmes ezaboy école wana mabele wana eza ya l'État muntu azwi mikano ya kobongisa uswata kotonga babatima misusu ya sika est-ce que ye muntu abuki l'État muntu alobi bana bazala na difficulté wana bazela batongela bango elokolosi ya ye likambo eza nini na kati. Arbitre peuple deuxième mandat ya Mokonzi Mboka eli bongo réclamé même la stade Tokoti lors il y a francophonie et puis dernièrement la match ils avaient vraiment recommandé tala ko ba recommandé na bisou donc pour dire que non Mokonzi Mboka ali vraiment de cœur avec la population congolaise peuple congolais alingi makasi alors depuis ba candidature ezali déjà mais ba candidat président bazali déjà ko kikutika tout monde qui moto azalaki ya Nojek nani Constant Mutamba, Tomoni Matata Pone Susu, eh ben, Mokonzi Mboka okendo tika. Martin Fayulu to ebaki yende a battre penza. To kambilinga mbelinga. To ebite analyse nini ko pour Martin Fayulu ye auzaka président, mais ba député ba wala te. Na tunika ka Matata Pone na Constant Mutamba. Ba sokoli fichier. Tozana ba opposant te. Ba opposant ya pete ya kopar. Ndeko nanga Martin Fayulu na ko peso to li grand frère na ngai pardon na lingaka yo mingi soko meki kaka ko postuler parti na yo kufi coup de chapeau na Moïse Katumbi vieux pardon coup de chapeau longonye mingi ndengo tambolo ke na Équateur na bandaka na moni ndenge bayambi yo na moni ndengo ke na bandundu mais question eza moko bana ya mbandaka na bana bandundu balobi na tuna yo balobi ti okei kuna bayaki na bango ebele mais sikoyo munoko nini osololi na bango discours nini oyaki nango ozozoba ngai ezozobela zoba ata yo moko bande ata bazozoba omoni ngai bakozoba te papa wana ozoloba na Kinyarwanda ozoloba na Kizambia uto na Kitanzania atap no moko. On est allé papa. Naza koloba bien. Ozana yo président. To boyite to voter yo. Mais okosolola na biso na langue nini Moïse Katumbi. Ebele bazako na bazonga isute. Basaleli peuple loga malongata.
sur 100% esengeli 10% ezonga bilongi ya sika ekota bwa wana balala pongi tolingi bango esu te moke nde bayaki kosunga tata mokonzi ya ekolo basungi peuple tomoni bango toyebi bango mokolo ya urne nde tokovote bango ngai ozojembela na mosala tata mokonzi ya ekolo eza ya yo poche na yo mbongo na yo tika bisalela lwa milu ata yo moko baye lwa sakata lwa jala njoko emeni ata yo moko ozomona o lwa ya dot ozomona omona babiloko baye non Jean-Michel Sama Lokonde atunele biso mama Kabedi est-ce que akokoka makambo tata mokonzi pe atuna ye nanu pona nini tokokozala kaka 23 22 24 ezoko wuta na nini congolais akoyeba mama ngo pe depuis akote wana akokosala communication te aka baba Ngobila na Godin po ezali soni baza bango nyonso bana union sacrée bango nyonso bazali bato yo mokonzi boka kotila bango pena liso alors butu bande kezongi bakende ki o basala ki o awa sikoyo comme lokola mise en garde abeti maboko na mesa 72 heures akoyiza bongo bato yo Ngobila si atiaki o bali ba incompétent idée Kodempo ya lobi ezali malamu soki vraiment gouverneur na biso aza un patriote congolais kinois ayoka oyo Kodempo ya lobi a profiter c'est ça coûter le cas ça qui nga pena bete te za coûter ezake ba incompétent balonga na gouvernement ya Gentini Ngobila soko mweni batu nyonso Gentini Ngobila aza na bango ba flatter Gentini Ngobila profiter pe na makambo oyo misokola maboko ere yango oyo longola bato ozana bato ebele na ACP na yo wana ozana bato ebele o batangi kelasi oyo baye na mopepe sika baza pe na katela pona bango ozana ba jeune ozana bilenge ozana bato oyo kopona osali na bango musala pe na 3 mois emonani mais tika kozala baba baloba boy kara basala boy kara puisque Ngobila za muto kara moko na biso akaboy oloba boy vite profiter na Ngobila kara dossier à kidnapping tout le monde qui a nani le général Sylvano Kasongo o lelo batindi na Chikapa azalaki bongo cité na détourne azalaki bongo cité na ma affaire wana ministre pe ya intérieur de yoka ki pe lisusu o asomel pango soki wapi lelo finalement lui ta peuple makambo totalement kana misubo otomoki pe na dossier msupe yango ngai makambo naza na analyse belete koma bakokozwa bato yo babomi bato bameli makila bato bameli michopo ba détruire biso bake ko tia bango na pavillon 8 pe baza à l'aise na ba pavillon oyo ba ministre bakenda kovanda na nini kuna baza na ba téléphone d'abord directeur ya prison azala interpeller pona téléphone ekotaki ndenge nini video wana za kosalema ndenge nini bana wana bazwi ba chambre wana ndenge nini bana wana va bakanga bango bakondane bango balobi bopesa biso 5 minutes to dévoiler to loba makambo justice apesa kitan Peter Kazadi en tant qu'avocat de formation Peter Kazadi yoka makambo ezobima na kati ya procès o basalela kina ministère de l'intérieur weza insulte ere yango ba pesio lisu dossier landela bato basambisaki bana wana to ebake ba mususu bakimi ndenge nini ba mususu bazali ndenge nini bote na nyo bandeko balandi ya correcteur News TV Rachel Caramel kanete sabino que maya kolobeza ebele ba epe sengeli baloba bazali pe ebele kasi sengeli toloba nini tolobela maya ya mboka ba actualité ya mboka ezali mwa mingi mokonzi ya mboka le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton fin mandat alors toyoki mwa ba congrès salami mwa mingi yali na bato ebele bandimi penza balobi te esengeli penza na Fachi maya sa sali no ya lakaki ye moko asilisango o akse asali pe ebele ekomonana esengeli na ye abandela bisusu deuxième mandat ya mokonzi ya mboka ezali penza recommandé na mboka ba population ba parti politique pe mo ebele kasi mai nini mokonzi ya mboka asi asali oyo baito bakoka koyeba o bakomona te yango nde tokokundula mokolo ya lelo apa wana toli na basango lisusu ebele basango tokitaki bongo kolekisa mwana mboka le gouverneur Gentile Ngobila Mbaka mbilinga na oyo ya président assemblée provinciale Godin Poyi kasi toyoki awa
mwana mboka Golden pour yalobi après congrès après conseil bazalaki nango ya réunion na bango ya le 15 atie bongo mitambo to pe alobi penza na solo abeti mesa alobi esengeli na bakambi ya exécutif provincial balongwa bato ya DG ya kao bato ministre ya provincial ya environnement ministre provincial ya intérieur bato mwa mine yo atangi wana esengeli penza bakasi nani atiaki bango ezali bongo gouverneur de la ville Gentil Ngobela ya Mbaka po ali bongo na ndingisa wana mbininga mbilinga ezali tokoyebela yango alors ma ezali ebele toyokaka mokolo eleki mikolo mwa mileki mwana mboka arbitre ya peuple atambolaki bongo na sifflet kasi na sifflet aleki bongo kobelela mibi banani bato bakosala mbilinga mbinga banani pe alobi na nsima nango akosima fimbo bayeba kosala mbilinga mbinga la mboka bato pe bakoyiba mosolo libenga ya leta bakobeta mafimbo bayemboka balobi kimi ekoti arbitre komonana te ya solo igf azali kasi arbitre ya peuple aya pe koyano nano bayimboka na mituno yali pe mwa ebele na boyine tobengisi bongo arbitre ya peuple aya bongo koyanola bino merci penza ndenge bosalaka attention ti bobengaka ti bokomaka ya solo ekomaka yango tobengi na ye lelo aya pe koyebisa biso po esengeli fimbo penza ekita maetali bongo baetelo na lopoto babi baekole maetali bongo penza botangisi ya bana mwa mbilinga mbinga pe ezali fimbo ekota kuna te arbitre ya peuple mbote na mbote mama Rachou mbote na bakongomani banso mbote na ngumwa ekolo tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mokontombolo momai elongo na mama Denise Nyakero sans oublier mon secrétaire général Augustin Kabuya apesi bango mbote aka 47 Chingoma na bakisi longonya mingi mikolo oyo na bakisele lisusu Rambo check bakisama kaka bapete ezoya kaka iya kaka CG Kabuya puisque aza na mokumba monene vraiment talaka degré le secrétaire full nyonso mobondo wana nyonso mitu na biso talaka ndenge epeta na bagaz na grenade. nyonso agéraka biso nyonso so faut bakisele bapete vraiment sans oublier premier ministre na biso Jean-Michel Sama Lukonde mwana boboto mwana ya bwanya premier ministre moko alikambo na motu te ye penza napesa ye kombo ke Sama Lukonde litoi ya mokonzi o kaka mokonzi alobi nde asalelaka tomona ye te na babiloko ya nyamu totikala koyoka ye te ke lopango ya ye totikala komona te ke ye nde atongi hotel tomona te pantalon moko ebimi ya griffe boye alati est-ce que eza te mpo bango bazalaki na mbongo te yande na mbongo na ye tomoni te chemise boye griffe boye te mwana mobali ya bato kimia boboto nga nalobi asambelaka na katolike asalaka losengekani toyebaka te yango wana ozokomona tokolobaki towana premier ministre moko aza digne premier ministre wana esengeli tobeteli maboko mwana mboka arbitre ya peuple mpo babi projet de loi des finances ya 2024 ezali évalué na 40 463 milliards et 40 463 milliards de dollars eyali mpenza ebele kasi bato bakoloba mpenza yango mosolo oyo premier ministre ayi bongo koloba tomonaki bongo na bozongi ya bayi bakeli mibeko badepute nde tobengaka na bozongi na bango premier ministre aye mpe alobe makambo etali mosolo estce mosolo yango ezali kaka fantôme etelemi kaka boye premier ministre aye kotia yango kaka monene atelemisi mpo na kati ya misala ya yali te tala budget ebele me na kati ya misala nango mpenza ezokomonana te awa tokokumisa premier ministre oui mais budget wana ndenge atomboli mapa kaka 500 dollar kaka 26 transport mpe kaka 1000 francs to 2000 budget yango sikoyo toloba saki ya fufu mpe toloba te ndunda emata alimete emata tobetelaka premier ministre maboko mama Rachou nayebi soki towana premier ministre moko akosala mosala makasi nakoyebi soki bato lelo bakolela alimete emati savon emati nyonso emati oui mais population mpe akoremercier gouvernement te na baeffort asali effort nini papa 145 territoires baprogramme nyonso urgent ya 100 jours baprogramme nyonso urgent ya tata mokonzi wa ekolo lelo oyo
bokomona mama yembu te population kopesa merci te eza misolo parmi kaka budget wana yango nde kosala mpe misala lelo toza na ba 26 province nyonso oyo basali plus ou moins 10 écoles par province ya sika na 145 territoire mbongo wana ezali mbongo oyo ezali kati ya budget oyo bakolobela lelo ntango bato bakosepela Kisangani lelo baza na aéroport moderne internationaux norme eza budget oyo ya Jean-Michel Sama Lokonde oyo tata mokonzi akosalela bango lelo soki tokeye epa na ngai na Mbujimai aéroport moderne niveau international bakotonga Kolwezi n'en parlons même pas na Chopwe okomona bakosala biloko nyonso na Sud Kivu omoni bakosala aéroport toujours basali omoni kamere ye moko alobi du jamais vu Vraiment. mais sikoyo bandeko bakoko remercier te bon lelo ntango tokolobake fufu ekita oyo ekita est-ce que moto azali na bomoi kaka mpona fufu Kasi balobaka na lopoto le ventre famille n'a pas d'oreille. non mais Toyoka kaka balobaki kuna babesi maboko limbu munanza. fufu tondima nanu tomona mwa pasi ya moke OK. na babiloko ezali komata mais batongela biso eloko tobengi fondation de base OK. puisque l'air yo kolia kotonda mwana koluka kende kelasi to initie programme ya gratuité ba école ezalaki te ezalaki moke mais tata moko ezalobi batonga ba école de base pour gratuité ezala école ezala kaka na Kinshasa te to bandela na Kinshasa te puisque difficulté oyo toza nango na kati ya Kinshasa lelo ezali bato bakokima ba province na bango bakoya na capitale siko po totelemisa hémorragie wana esengeli totonga ba territoire na biso ba route numéro 1 ba route nationale totongi ba école de formation ba école nyonso okomona ke batu moyen muntu akimake na ye kotanga na Kinshasa ezate akotikala na province na ye tocha lotoliki tocha mai ndenge okomona lelo ba province oyo ezalaki na courant te ndenge tokomona ngo lelo na bandundu banda ezala courant etikala kozala te melo sous Fachi sous Jean-Michel Sama Lokonde okomona ke lelo courant ekoti nango yango omoni gouvernement na biso misala akosala ekosentir mingi te na fila puisque so tozwi mosolo wana tokeye nango na ngambo ye etali social ya kolia okomona ke biloko ekoshite nango mais eloko tozali koloba ngai pe eloko nazali kolinga kotia mwa mungwa moke koloba en tant que na ono ya peuple congolais na kosentir mosala mama Kabedi ya banque centrale akosala te puisque depuis mama wana koti nayebi te mpona kogere misolo akogere mais est-ce que diplomatie sikoyo ya koyeba kostabilize monnaie na biso na ndenge ya kolite ke dollar ezala stable est-ce que azali na yango nde eloko nga na kolobaki mama wana banda koti lobaki abombaka misolo bien misolo ebungaka te aye kobamba mama badusu ya koyiba hémorragie oui mais kasi kote ya stabilité ya montant ya dollar na biso to franc congolais na biso vraiment mama wana échoué quand même soki tozala na bapays mosusu akokaki ata kodémissionne kosengaki non nakoki makambo yango te puisque namoni mbongo ebungi te mais Jean-Michel Sama Lokonde atunele biso mama Kabedi est-ce que akokoka makambo tata mokonzi mpe atuna ye nanu mpona nini tokokozala kaka 23 22 24 ezokowuta na nini congolais akoyeba te mama yango mpe depuis akoti wana akokosala communication te aka baba onyo seke makambo ya banga tokende kotuna Jean-Michel Sama Lokonde tokende kotuna tata mokonzi ya ekolo non gouverneur ya banga azali abima aya koexplike biso we ezosalaka lelo to eza mosusu lobi kuna to eza mosusu toyokaki awa balobaki bapri ya carburant na station eza ndenge mosusu to eza ndenge tokolandela bato ya bastation mpo batiaka biloko ndenge moko na to ya ti lelo vie na nga kamere nde moto ayebisaki biso mpe bongo ti lelo baba fo efala fa tomoni eloko siko bato mpe bakotuna biso balobi arbitre ezalaki awa soki avandi avanda bifimbu tumbu yulu okotia na kati ya tono ya mai bamelisi yo fimbu nayebisaki yo nasengaki yo nalobaki tata mokonzi ndenge akosala gouvernement azwa ministère ya discipline ajoute na kati ministère ya discipline wana apesa ngai nde nasengaki asali yango te ayoka te bato bakomisela ye message te
yango wana te frite ozomona mikambo na basecteur mosusu Fachi Beton. yango wana ba nde omoni ministère ya discipline soki ezalaka mbele bato bakokozala bazosakana na mbongo ya mboka te bato bakokozala buntu asalelaka oyebi ya na bato mosusu baosalela bato misala prime na bango ezalaka te sikoyo yo ministère ya discipline yango ngobetaka fimbu kana bato baoyiba bongo baosala mosala ndenge elongo bani mais kasi bato nyonso nalobi bato nyonso baliaka baprime ya bato ya misala bato nyonso baliaka mbongo ya peuple bato nyonso bayaka koviole bamapango ya bato wakoviole mpe bana bato na secteur nyonso so binaka en désordre toza na yo soko otambolaka en désordre toza na yo mais bayokeli nga te mama nasala koboni peut-être bayebaki te yo nga osala na bango nini nasi na explikaki yo soki tolandeli na baarchive na yo ya baémission okoyoka ndenge napesaki détermination ya fimbo na biso yango wana omoni babi biso okoki no te okoka vile biso eza claqué parlement ati akoki te o nazalaki kanga moko bango bazalaki 400 na 400 ensemble ezaka 500 nga nazalaki kanga moko bango nyonso 499 nanga nasuka wapi oyebi toyebi vie Jacques laka na oloba ebele mais soki ye na réalité zero vie na biso alobaka mingi félicitation eloko asalaka na mboko moko kovalorize lingala na biso ayaka na ye kaka na ndenge bato bayeba kokommunike mpe na lingala wana ndenge aformaki quand même esila à part wana asala eloko mosusu eza sikoyo en attendant na ozwi ministère ya discipline te baabu eza ebele arbitre peuple otala kaka na miso baabu eza ebele non mokonzi ya mboka alancé gratuité enseignement normalement esengelaki baconstitution baekole esalama tolandi awa mikolo eleki mokonzi ya mboka akendaki kolancer kosala première pierre koposer première pierre na école na biso babengaka iti mombele mokonzi ya mboka ye moko atelemi aki aposer première pierre sikoyo esengeli misala elandela nsima te bongo sikoyo soki mokonzi ya mboka apesi mokongo abanda soki kolandela so ye moko misala ekosalama te moto azali mokambi ya maetali bongo baetelo maetali bongo enseignement eyali bongo mwana mboka pour le professeur Denis Mwaba ye nde azali moto oyo esengeli alandela atala awa esengeli asala boye awa esengeli asala boye osikoyo soki ekomi misusu makambo ya kowelela ndenge wana baekole bana kotala kaka video ke molakisa kotangisa bana se ya nzete epasi nini mobotsa koyoka pasi nini mokongomani akomona mbi wana ezali kofingisa nde mokonzi ya mboka tala Fachi tala na manda na ye bana ya basi bana ya mibali bana ya mike bakotanga na libanda sikoyo yebisanga nanu awa toza wana elanga bombula soki eye toyoki bakowela mama ya biso ministre ya profession métier formation professionnelle et menani métier alingi kotika mokumba te na ministre oyo ya enseignement sikoyo alibita ya peuple lokwa ozwi ministère ya discipline te otala kama makambo na miso boye non madame merci beaucoup na motuna na yo mais esengeli tomanyola makambo wana mpo bato bayeba oyo eza vérité eloko d'abord oyo tokoki koyebisa bayimboka ke mbilinga ezali na kati ya gestion ya bakongomani ntango babengi ekole ke ezali ekole ya métier oyo ekotalisa bato misala ya maboko ekole wana ekoki kokende na gestion ya EPSTT esengeli ekende na ministère ya maye etalaka misala ya maboko ekole wana ya iti mombele po ezali na yolo ezo ezali na juridiction ya mama Antoinette Kipulu Kabenga yango wana bomonaki tata mokonzi wa ekolo akendaki mpe wana kolancer première pierre avant mama wana arécupere ekolo wana tomoni batata batelemisi baveste ya ndenge na ndenge mpo na kotelemela ekolobaki ekolo wana ekoki kokende na formation professionnelle te mama alobi te ekole ezali kotangisa bana mayema tali métier koma yo tata Tony Mwaba okoki kogere ekole oyo te eza na disposition na ngai batali na bamikanda batali na baarchive ndenge bakeli mibeko batalaka bamoni ke mama azali na raison bapesi ye ekole ntango bapesi ye mama akei kokutana na bainvestisseur oyo ndenge tolobaka ke bato oyo bayaka na bafond na bango mpo na koya kosalisa biso
bato ya bafond baye babelge baye wana baye kotala lolenge kani bako kosala misala baétudie bamoni iyo me tata mokonzi agenda na ye epesameli na badate oyo bomonaki akendaki na mombele mpo na kotya première pierre me ntango na nsima bamama oyo baza kosala bilanga mpe esika wana mama oyo ya motema malamu akotisi dossier na bango mpona koplaide mpona koloba ke bamama bazalaki wana plus de 300 mama soki plus de 100 mama esengeli tokotika bango bongo te esengeli lokola batiki misala ya bilanga bopesa bango quelque chose mpo bakende kosala makambo misusu dossier wana ekeiti eza na finance de façon babimisa misolo bapesa bamama oyo bazali na bilanga po batika bamusu basi batiki bamusu bazokontinue bato motema mabe kokotela bamama wana koyebisa bamama wana bolo bamama wana nde abengani bino eske lelo Antoinette Kipulu soki lelo basali ekolo wana ya métier batongi ya ye nini na kati soki lelo alongwe na gouvernement akokende na mabele wana eza lupango na ye eza continuité ya l'état akosunga toujours l'état ye mpe akoleka mosusu akoya wana me siko ndenge bato bakosala makambo ondire mama wana mama Antoinette akomisi lupango wana ya yiti mombele lokola ya ye ondire azosala misala ya banoko na ye ya bakoko na ye non mais depuis ayebite classe ekobanda siko classe non batanga libanda boye malamu bon les problèmes eza boye école wana mabele wana eza ya l'état moto azwi mikano ya kobongisa uswata kotonga babatima misusu ya sika eske ye moto abuki l'état moto abuki l'état moto alobi bana bazala na difficulté wana bazela batongela bango elokolosi ya ye likambo eza nini na kati po l'état chef de l'état moto se déplacer à pourquoi ne pas prévenir diriger c'est aussi prévenir nde toza koloba boye soki tata mokonzi wa ekolo a déplacer atie libanga quelque part alobi misala ebande elingi kozalakisaki ntango tata mokonzi adéplasaka baconseiller na ye basalaka étude ya makambo nyonso bamonike makambo eza conformément na makambo nyonso soki eza na désordre nyamunyamu na kati bakose déplacer te mais na nsima ya tata mokonzi kokende aza kozela bato baza kozelaki non bato bakopesa fond bato bakosala baétude ya so ezalaka te ke soki balance première pierre elingi kolakisaka lobi bamona brika babanda kotonga non étude ya sol ezalaka étude ya makambo kilikili ezalaka oyo ekende soki fond mpe ye bakomona ke société nini il faut esala nini ekosala boye non mais le problème ane ke acharnement oyo batata mikolo ya cravate batata ya mabanzi batata oyo bazangama oyo balinga kombona bamama basalaka misala te oyo baza ko acharnement oyo baza contre Antoinette Kipulu eza ya lolenge kani asali bino nini ayibi nini te bapata wana bakoyoka kaka pasi parce que bakoyoka non tokomi na tango non sikoyo bango soki lokola balingi te aprévoir nini ye azwa bana non mama lokola aza ministre mpona koprévoir azwa bana wana akende na bango epa na ye apesa non zela na nayebisa yo bana wana baza ya muntu moko te baza ya muntu nyonso baza ya ministre oyo baza ya ministre oyo kaka leta ye moko nde azwi makanisi ya kotonga leta ye moko nde abuki siko so leta abuki leta wana siko baya komona mama Antoinette leta azwa précaution babatima ezali babatima mosusu ezali mais bana baza libanda mpo bazali balingi kosalela bango condition ya malamu sikoyo ezalaki boye ndenge mama wana soki abotaka motema mabe alobaki non baekole nyonso eza wana elongwa sikoyo mais lokola azwi likanisi ya kolobaki non bana baprofite quand même lokola toza kobandela kuna na nsima ekole mpe ezalaka nanu bana batangaka nanu asali mabe eya bato ya motema mabe mekolo wana mama azotonga mpona bandeko na ye te aza kotongela bakongole aza kogere eza continuité ya l'état bino batata ya mabanzi bato ya motema mabe botika Antoinette na kimia botika kosalir bato oyo bana baza kotanga basianse te non tomoni combien ya bana baza wana directeur ya ekolo olandi ye te ndenge akokoloba mais siko biso nyonso tolandi directeur ya ekole ndenge aza kozongisa réponse wana ezali bato ya motema mabe nde bakendaki kozwa kaka image wana koyeba mpona kotya bato makambo ya mabe na mitu mama ya bato acharnement mpona nini muntu apona mama wana ezali Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Jean-Michel Sama Lokonde mama wana aza balongoli basusu baincompétent na kati ya gouvernement batiki ye mpo ayebi kosala mosala atikali deux fois quand même aza kolakisa loyauté na ye envers chef de l'état envers premier ministre akosala mosala na ye butu moi
akozanga pongi akobunda kosala mosala mpona nini koluka acharnement tout le temps mpona nkombo ya mama oyo oyebi mama oyo tana ebandeli awa na kati ya gouvernement oyoki makambo ebimaki awa igf eboyeboyeboye lelo lisusu tobanda o batoni mwa bawo boyeboye tolingi biloko wana te ndenge okosala mosala boye ozali mama esengeli bato barespecte yo quand même tata mokonzi ayebi bavaler oyo eza na kati ya bamama esengeli so bomoni ata likambo mosusu mama akoti eza likambo ya ndako na yebi te eza likambo ya république il faut quand même korespecte mama wana eza te kobanda kokita na ye kobanda kolukele babiloko ezanga mituna makolo mais badenonsaka ya mabe ya malamu azosala combien ya bato oyo mona baleka na télévision po batémoigner makambo oyo Antoinette asalaka kipulu asali bino nini boni boye ko eza nini yango bolongole motema mabe bolongole bino batata ya mabanzi ya cravate naza komettre bino mise en garde biso idepes tolingi désordre te boye na union sacré bolanda Sama Lokonde bolanda tata mokonzi ya ekolo boye na vision ya tata mokonzi ya ekolo mais boya koseme désordre te bocha baninga mususu kaka tolingi biloko wana te tant to koloba boye botika ba mama o basala kati ya union sacré o ba kosala mosala eza komonana botika bango basala mosala na bango mais botika ba désordre olali boye ole obongisa cravate no malamo ale yo lo zola mokozolo takipulu ozolo ta Antoinette asali yo nini soko zana wazana nyongoro ya kosenga ye afuta yo ke ko bando kende na réseaux sociaux ko lukele ba problème bokozwa yete Antoinette kombo na ezali confiance ya chef de l'état ya mibale ezali confiance ya Jean-Michel Sama Lukonde avant obundisa Antoinette kende ko bundisa Jean-Michel Sama Lukonde obundisi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo après ndo kozwa Antoinette mais so bundisi batu mibale wana te bokozwa Antoinette Kipulu te azali ya Nzambe bokosamba peuple bakozwa Antoinette Kipulu te o siliki tomboki parce que ali molobeli yambo puisque mama Rachou toloba l'air ngubila lobi ke nazotonga nazobuka zandu ba député banani batobele batelemi awa batelemi gentili ngobe atanga yo y compris na ngai na lobele ngubila mabe zamba limbisa ngai mais lelo tango mama na lobi azobuka po basala boy batu bango bazolo ba contre ye mabe lera kotongelo kwa malonga ikomi na tala maboko mama ya motema malamu ye boy siko lelo aza mabe puisque il faut patience na Congo awa to na makambo ebele wezo sengela to revoir biloko eze tal lupango wana ezalaki hectare ebele so koti kuna basi bateka ba place mususu mais vidéo ngezoleka en tout cas mais ba vidéo non mode to za ko vidéo la patience bana baza ebele te c'est vrai que za bâtiment mususu bana batondi pour que ba se confiner oui ne bati bango mais c'est pour un moment oui mais bana baza muke to ngamo soki mibeko ekoya ezalaka pasi pona ko respecter ezala pasi muna tande ba loba lelo oyo bako pekisa nani ba mituka oyo ya minene leka banzela te ba tunsu ba konyo koma nango mais c'est très important tande ba kufa ki ebele ko respecter mibeko elaka pa bila loi est dure mais c'est la loi eza po ebikisa soki mibeko alite ezala pasi mingi moi je ne vois pas place ba ko pesa maman jugement mabe parce que déjà l'initiative est tellement bonne batonga ba école batonga ba salle ya kitoko ya minene oyo ko permettre penda bana batanga ba conditions bien c'est bien même ata bâtiment là ils en ont un peu conformité et c'est rien penda batonga ngo ya bien koleka pour que bana nyonso na ba wana so côté na kati komona ba mama bazo sala bilanga ba garçon bazo melela banki kuna na kati désordre na nyamunya lupango wana kotala mama azali vraiment esengeli to pesa ye maboko esengeli ko soutenir mama na idée azana yango ne faut pas ko bundisa ngo botika Antoinette Kipulu na lolenge akimia botika acharnement mais kazaka muto pumbwa te ndo kaza muto azolvanda amoni musala malamu ya muto abimisi yango mabe na surtout na ba réseau po boto komika ko vendre ozika vidéo muki okole omisa ba réseau biso to telemela bino to telemela makasi biso dala za koyebisa bino soki botika Antoinette kimia te ngai moko pe na kotika bino kimia te na koyebisa bino na kofunda bino tina kati anda kwa tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi na koyebisa mokonzi ya mboka ke ba mama oyo poni osala na bango musala batika ka bango kimia te et pas batata wana mabanzi ya cravate wana tenga maboy bazaka soki tenga kombo ya mama ya bata kombo ya mama ba uyo kolinga ata mwasi na yo na ndako baba ndakaka na ye kombo na ye kaka tongo poko osala opas botika ba mama wana baza basali misala baza bana misala ya bakongole mais baza bana misala na bino ba ministre mususu te biso soko ozosala mosala na union sacré sala po biso population to voter to mona ki tobetelo maboko eza te yo banda kokonza ministre mususu na kati ya union sacré aza moninga na yo te boino nyonso boza ndenge moko muntu akokamba bino kuna Jean-Michel Sama Lukonde
ande wori na ye tata mokonzi wa ekolo nde mokonzi ya mboka eza te yo banda komonela mama ya bato mwasi ya bato mpe mama ya bana ebele obanda komonela eboye olalola mokaka na kombo Antoinette lokolo ozomata na mapa ya pain victoire boye tomboki makasi esengeli po yebisa biso na bayimboka bayeba parce que dossier ya kidnapping tomonaki ya nani le général Sylvano Kasongo oyo lelo batindi na Chikapa azalaki bongo cité na détourne azalaki bongo cité na ma affaire wana ministre pe ya intérieur toyokaki pe lisusu asombi lupango soki wapi lelo finalement albita peuple makambo totala ngaka na misu boye otomoki pe na dossier mosusu pe yango ngai makambo naza na analyse ebele te ya liboso soki toza vraiment na justice po bonaki tata mokonzi alobaki awo bien atoza camarade na ye alobaki bien ke justice ekoede ye te ngonga yango oyo ngai d'abord nalobi boye bato oyo nyonso basambisaki dossier ya bagene wana esengeli bazala interpele bamagistrat wana baprocureur wana bazala interpele bango nyonso mpo na nini bainterpele bango bainterpele bango reda soki reda makwa aza na prison te aza na Afrique du Sud akendaki ndenge nini akoti prison te ndenge nini wana eza 1 2 bakamba procureur wana bakamba interpeller bango pona nini koma bakokozwa bato oyo babomi bato bameli makila bato bameli michopo badétruire biso bake kotia bango na pavillon 8 pe baza à l'aise na ba baza à l'aise na ba pavillon oyo baministre bakenda kovanda na nini kuna baza na ba téléphone d'abord directeur ya prison azala interpeller pona telefone ekotaki ndenge nini video wana ezala kosalema ndenge nini bana wana bazwi bachambre wana ndenge nini emilik wana tomonaki na bavideo wana maki boudin bambetu na bamafuta na baparfum kabakaba na chikochi ya griffe na prison babengi kabakaba yaka omoni fi wana azoloba alobi bien obimi bogare ti na prison moto azali nalobi directeur ya prison wana esengeli azala interpellé et aza komérité te puisque désordre eza nde naza koloba nalobi d'abord bainterpellé bato basambisaki bana wana bazala d'abord na justice puisque justice azwi mosala ya kosala bainterpellé directeur ya prison bana wana bazwaki batelefone na ndenge nini edede koma baza na bapavillon ya kitoko koleka baninga ti lelo me bato nyonso baza cité na video ya ngai naza nanu na besoin ya kocité wana te bana wana ava bakanga bango bakondane bango balobi bopesa biso 5 minutes to dévoiler toloba makambo justice apesaki temps yango na kointerpele Peter Kazadi nini oyo procès oyo elekanaki na ministère ya intérieur ekosala soni Peter Kazadi VPM de l'intérieur Peter Kazadi en tant qu'avocat de formation Peter Kazadi yoka makambo ezobima na kati ya procès oyo basalelaki na ministère de l'intérieur oyo eza insulte na république ere yango oyo bapesi yo lisu dossier landela bato basambisaki bana wana toyebake bamosusu bakimi ndenge nini bamosusu bazali ndenge nini lelo oyo balongoli bagene wana batindi bango na ndolo baoyo ya basi batikali wana musala yango wana Peter Kazadi alandela eza musala ya mokonzi ya mboka te balandela ata batangi kasongo awo tolobaki ebele awo ka mbongo nyonso afutisi na bana moto awo aza kokanga bamioto awo na bamituka ya bato awo mbongo wana ekei wapi nani asali audit po tolandela toyeba kasongo aza na combien non tosi tolobi makambo oyo bato bakondimela biso te tolobi kaka ke bapesi justice na biso mosala bainterpele bato bazalaki na procès bayebisa biso reda wana aza wapi bandeko wana bazalaki na pavillon 8 ndenge na directeur ya prison pembar nana analyse kosala ya kokende misika te mama ngobila na Godin Mpoyi ezali soni baza bango nyonso bana union sacrée bango nyonso bazali bato oyo mokonzi mboka kotiela bango pena na liso alors mbutu bande ekezongi bakendeki oyo basalaki oyo awa sikoyo ekomi lokola mise en garde abeti maboko na mesa 72 heures akweyisa bongo bato oyo ngobila si atiaki oyo bali baincompétent ide Godin Mpoyi alobi ezali malamu soki
vraiment gouverneur na biso aza un patriote congolais quinois ayoka oyo kodempo ya lobi a profiter. Et c'est ça coûté le cas ça qui Te- n'a pas bête te eza coûté. oh Eza ke ba incompétent ba longa na gouvernement ya Jantini Ngobe. Soko mweni batu nyonso Jantini Ngobe laza na bango. Ba flatter. Ba bon? tolukuta. Muntu moko te azosunga ngubila na kati ya musala. OK. Batu baye kosala mabonza na bango. Baye kosala ba boutique na bango. Muntu azosunga ngubila. C'est net batango bazolo ministre ya environnement soki nani. Est-ce que asala kanini? Asala ke loko moko te. Tango bazolo ministre soki ya. Les femmes coûtent ça les salons plusieurs fois. T'as commis. Il faut y. Aïe aïe aïe. Soki to lobi ministre à transport. Asala kanini? Transport ezalaka na tongo prix mususu. 10 heures prix mususu, 12 heures prix mususu. Na poko prix mususu. Oui, les riti gombe. Civil. Oya intérieur. Toloba insécurité. Kuluna. Kuluna ezo mata toko mata. Est-ce que ma beni ko dempo ya lobi na Jantini Ngobe. Ngana lobi Jantini Ngobe. Exécutif provincial, ils allaient de proximité avec la population. Jantini Ngobe la profiter pe na makambo oyo. Misokola maboko ere yango oyo. C'est ça. Longola bato ozana bato ebele na ACP na yo wana. Ozana bato ebele o batangi kelasi oyo baye na mopepe asika baza pe na katela. Pona bango ozana bajene ozana bilenge ozana bato oyo kopona osali na bango musala pe na 3 mois emonani. Mais tika kozala baba baloba boy kara basala boy kara. Puisque ngubila aza mutu akara moko na biso akaboy oloba boy vite profiter na ngubila akara mwana ngubila koko yoka kaka bandi wo ngai mwana ngubila babundisaka mwana ngubila te papa no aza ka shute mais oza mwana ngubila oza ngubila mais notre gouverneur na yebisio oza gouverneur na biso tolingaka yo mingi mais profiter na makambo kodempo nyonso akolobeza ya mabete kodempo ana yo problème te profiter longola bato mabe pembeni na yo nini yango esilaka te ata gouvernement yango yokaki teke union sacré nani kashi nini boy balongoli bache boy mais yo pe nini yango esilaka te longoli ba ministre mosusu o ba ko kosala misala te longola bango eza question ya acharnement te ngana ko conseil gouve ata oza kara mais touro yoka quand même. Très bien. Voilà, mboka arbitre à peuple, deuxième mandat, il y a Mokonzi Mboka qui a réclamé, même la Bastade Tokoti, lors il y a francophonie, et puis dernièrement, la match, ils avaient vraiment recommandé, Talagout va recommander na bisou. Donc pour dire que non, Mokonzi Mboka a vraiment de cœur avec la population congolaise, peuple congolais a l'ingilié makasi. Alors, des fois, ma candidature, ils avaient déjà, mais ma candidat président, ils avaient déjà Kokibutika, tout le monde qui moto azalaki ya nojek nani Constant Mutamba tomoni matata pono isusu Mokonzi Mboka okendo tika Martin Fayulu to yebaki yende ya battre penza to kambilinga mbelinga to yebite analyse nini kosala po Martin Fayulu ye azaka président mais ba député ba wala te na tuni kaka matata poni na Constant Mutamba ba sokoli fichier ba nettoyer fichier ba sokoli fichier omoni tozana ba opposant te ba opposant ya pete ya kopal. C'est que merci beaucoup na Denis Kadima lokolo sokoli fichier baza kaka nani te ne kaka matata mponyo te tozela pe ndeko Fayulu mais Fayulu komeka te ndeko nanga Martin Fayulu na kopeso to li grand frère na ngai pardon na lingaka yo mingi soko meki kaka ko postuler parti na yo pofi po ozui via bana bato en danger via Epenge oche en danger oche via Nikoma Yengela en danger oche via mama Chantal Mombondo na en danger bato wana balinga babi via Dailin petit nanga Dailin leki na ngai oche en danger bano balinga babi ma ba député oyebisi bango pa postuler te po yo ya postuler na présidence komekate soko mekika kokende na seni okokende yo moko vie na ngai po oratise bana bato kop oyo balingaka ata bazwaka kwanga bakabelaka bana oyo baza na permanence kuna yo boyi tala ndenge kaka ndeko na ngai vie na ngai alataka combinaison oyo nani yasa yebela ayepeli akei tala ndoke Adios Nombas naza koye Adios Nombas tanda ke vie komekate pardon s'il te plaît vie pardon tika bato mosusu bakende yo bosana na yo yo binano basokoli fichier te yo zela non ça pas eu le carrière avant ndako yo no repese politique fichier za noir c'est un politicien soldat fichier za noir
Alors, puis, au revoir. Fichier za noir. Ok, no revoir. Matata poni basi basokoli pona ye. Ye asi za de convaincu basokoli de ba nettoyer fichier. Ozo banga nini? Non. O banga nini? Te ngai na pese toli. Nous avons Fatih c'est Matata. Nalobi non. Fayulu asa teka place na ye. Oh. Fayulu asa teka place. Atekela kaka ndundu na ye atika. Hein? Vie nalobi hein. Tikela kaka ndeko na oso tikeli likukuma na ye aya nango. Pardon vie. Komeka te. Puisque mukolo kako kolingo tele moke ndoko postile opesi candidature na présidence. Ndoko yoka miotema ya baniko mayengele. Bako kanisa pasi oyo tiki na bango. Bana nati ba bandeko na ngana ti bavandi otali bango boye. Omona ke bana bato bazo nyokoma. Moïse Katumbi ça déjà ronde, dans se préparer pourtant on y a déposé ba mon repos. Zomona te aké déjà tout dans Équateur donc ils ont au ça on peut donc bon, ils ont préparé hein. Coup de chapeau na Moïse Katumbi. Vieux pardon, coup de chapeau. Longonye mingi ndengo tambolo ke na Équateur na bandaka. Na moni ndenge bayambi yo. Na moni ndengo ke na bandundu. Mais question eza moko bana ya mbandaka na bana bandundu balobi na tuna yo. Balobi ti okei kuna bayaki na bango ebele. Mais sikoyo munoko nini osololi na bango. Oh. Discours nini oyaki nango. Ozozoba ngai ezozoba na zoba. Ata yo moko bande Wana. ata bazozoba omoni ngai bakozoba te. Papa wana ozoloba na Kinyarwanda ozoloba na Kizambia uto na Kitanzania ata bino moko. On les a lingala papa. Papa naza koloba bien. Ozana yo président to boyite to ko voter yo. Mais okosolola na biso na langue nini Moïse Katumbi. Question na ngai yangwana. Soko yebisi biso langue ko bando kosolola na biso ba Congolais d'être voté yo pardon. Rentrée parlementaire ça m'a qui pour chiter arbitre peuple ba lobi ba député bazali kana un mois et puis déjà à très bientôt il y a une bonne campagne. Ba bientôt tout na Daniel arbitre peuple au voter to peut postuler aux candidats wapi et puis au sengi nini na ba député au bazongi po ba kana un mois quand nani kala mingi te to banda campagne et puis élection isalama. Ebele baza kuna bazonga isute. Basale le peuple le loga malongata. Sur 100% sengeli 10% ezonga. Bilongi asike kota. Bwawana balala pongi tolingi bango isute. E ngai naza ko yebisa bandeko nyonso bacheli baye na bango turo courage. Bo babangisa bino te na bapolo na bango na babassin na bango wana. Tokende peuple aza na bango confiance te. Puisque bango baza na eloko mo ya malonga basali te. Hein? E muke nde bayaki kosunga tata mokonzi ya ekolo e basungi peuple. Tomoni bango toyebi bango. Mukolo ya urne nde tokovote bango. Misusu ebele bagembeli kaka na misala tata mokonzi ya ekolo. O ngai. Uzo gembeli na misala tata mokonzi ya ekolo eza ya yo. Poche na yo. Bongo na yo. Tika bisalela. Loi mo boye nango eza. Yang loi milu ata yo moko. Ba loi sakata, loi jalanjoko. Emenu tabata yo moko zomona. O loi ya dot ozomona. Omona ba biloko ba yebo non. Yango wana na lobi boye. Pe na bande mususu mamarachu na profiter na caméra na yo. We respecter pe ba doyen. Omoni loboko we sokola yo. We lakisa yo nzela eliesa yo. Hein? Babanga ka yango batosaka yango. Bahati Lukobo c'est un professeur, prof. Bahati Lukobo. Atoko bundisa ye azam musisa. Ko kata likolote bahati bakata ka ye likolote mais luka musisa na yo po pikolo. So pikoli bahati te okozwaye te. Na ye bisibino pardon. Botika bahati avanda na parti na ye. Mais bino batu boko finga ye butu moy bakotin namoni bandeko nga ba communicateur boza ebele bobotami lokola mayebo basomba bino likolo ya nzala te lelo valeur ya ba communicateur eza lisusu te puisque bakomi kosomba bino bapesi yo kaka mayebo na ndambu ya mbisi ya kokauka tala biloba mutu akokompare na bahati c'est une légende mutu aboti yo komi na kimukolo boyo tomboki okeye na yo ekolobele nini botika bahati c'est un professeur de taille un politicien oyo première mutu aye na union sacrée aye kondimela mbela atata mokonzi wa ekolo botika ye mokolo nzambe akolobaki atika politike na ye na kimi me bobundisa ye te botika bahati nalobi botika bahati. Merci beaucoup, moi, mon arbitre peuple, boyo qui arbitre peuple, malgré ma PCA,
ministère ya Discipline te, discipline te azali toujours kotelemela bato baokende mbininga mbinga. Bon, deuxième mandat oya fachi akokanisa ngata na deuxième mandat wana bato na yokele mawa yoka eko musala makasi beton na beton musala makasi vraiment banti valeur bazingi etale belé belé ba commissionnaire au sommet ya oya wana montele belé bazo kotamu na kombo mokonzi ya mboko ngire masa na bango bino pose le deuxième mandat ya bokozanga place ya okimela botuna vie biselele bokoyoka. Merci beaucoup tokomi na suka bandeko balandi c'était avec Albita Peuple nde tolobelaki penza mai ya mboka boki ningi ya telemi penza ba dossier sensible mai ya mbilinga to boki pembeni tolobi to kende liboso parce que déjà basi siffler match tokomi na dernier virage po esengeli penza to kende na maponami alors tokosukola bai ya mabe totiki bango na kati ya mai ya bichaku oya malamu to kati na bango na Israël dope postule Bwende na possibilité. Gaza candidat. Ah oui, mais. Na bossa. Na candidat na sele. Candidat na sele. Na candidat na provincial. OK. Bo voter ngai. Vraiment. Bolo bateke na sali campagne, na pré-campagne papa. Na lobby na mi lobelo. Soki na lobby te. Na lobby bo sala nyonso. Men sele boteke na ngai. Yesolo. Soku oye kuna mobola ateti ngai oyo. Boko kutana na ngai. Zala makasi. Bakubenga na bino degré ya population kubenga na bino na nsele bokoyoka machine nga moko kuna libeta naza kuna bolobela population. Merci beaucoup bino bozoli ya mbongo bozolobela biso bolobela biso me mbongo bopiaka biso te. Merci beaucoup bozaki bele olanda biso na Afrique du Sud na yebi ke to mona kabongo papa mapasa Simplice Tumba l'autorité morale na Londres to mona kabongo papouche kuna na Londres et puis balobi ye moko Olivier Massamba mobile ya bato mama ma vie mas na Newcastle na France tozongela kabongo mon vieux Roger Moulenda l'empreinte digitale yende babi l'aigle de la Salvatore de la Patria Miss Léa Omba balobi toujours pembeni ya ye moko sultani boza ebele merci na bandeko bazalaki na biso mokola lelo inspecteur pe topesi yo matin de mingi ya koya ko visiter bongo Correcteur News 4 ans déjà d'existence tozali kokoba toujours na mosala oyo ezali malamu yango to kosala merci na Nzambai motali na sima caméra et te bengaki de Christ Nzambai et puis merci na moto akomana manyola penda bilili ya lelo na montage ezali bongo Manu Bila balobi CMB. Voilà, merci na bino botikela toujours connecté branché na Correcteur News TV car